Et ça, nous sommes prisonniers, c'est-à-dire qu'il y a moyen d'évoluer dans le domaine du mariage. Nous sommes prisonniers, on peut évoluer jamais dans le promo Moussala. Alors, pour nous découvrir, nous avons quelques signes, nous avons ça, au quoi bambamo vie nanga eza normalité. Premier signe, nous avons prison qu'on remarque spiriteur. Et là, comment fallo salango lelo, mais yo ya salango plus tard, yo eza prison moko ekoki kokoti so na kati ba difficulté belé. Omoni espérer et ko baby son mariage na yo mais baby suba na difficulté. Azo lela bi papa suna ba no suba il faut bato nyonso ba e bakenga na zo suba. Mama atikela nga malade oyo atikela nga wana. Maza ko kokate donc soki na koti na ke ko se soulager. Donc il faut bato ba yoka. Ke mala ke ko se soulager ka ndenge papa Patrick Futalo. C'est ma bout nzamba zo molimo na nga. Parce que na koma ki papi ezobima ngai ki mobile na ngai ezali sous-souté. Les ambassades sont des mois si moko azo travailler pe na monde à ténèbres. C'est-à-dire qu'aukuta na ezalo wa des esprits o yataka qui est. Chaîne Chebiso Télévision, Facebook Chebiso TV, YouTube Chebiso TV, WhatsApp plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Vous alliez belé, vous kolanda biso partout dans le monde. Si kaite tatanza kombale kana kopambola bino, bisike zomi bino na etandu na bino eke pour na kolanda émission na bino grâce à Dieu. Je dis grâce à Dieu parce que vie na biso batuna se amoyo eza grâce sur grâce. Ce qui grâce ezala ki te kola linga kufela na ne kulusute. Ce qui grâce ezala ki te em suto kutali lelo te na etandu eke poto kana ta moi voix popino pe kota biso na bili. Grâce à Dieu, ce qui nous a salé au moni loboko nzambe témoigner pour que mutum soit courage, ou ça lembaki azwa courage wana ya ko se relever le susu pour nzambe asale lio témoignage na yo kokumisa nzambe na yo kopesa nzambe no merci et ko fortifier pende romsusu oyo a otala yo sungandeko. Grâce à Dieu. Merci beaucoup à l'équipe technique Mumbai Chebiso. Et pourquoi pas, on a besoin de côté de la technique. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Et pourquoi pas, serviteur en surtout il y a Chebiso Télévision et papa Mike Mukadosi. Bonjour. Zamba Pambolayo. Na ba initiative. Papa. Na besoin de Merci. Tokutani Jesus. Ndeko Boni. En forme? Oui, en forme. D'accord. Le prophète Patrick au Kambibiso na prière avant tout cela. Seigneur, merci pour un moment qui te sensible pour l'édification éternelle pétéria peuple nous. Moment nous sur les cas ils pour la gloire nayo éternel aussi manifesté pour un miracle et te vie meilleure na ba nous sur la biso nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Papa Patrick, bande ko bika na maladie ya sida. Okay. Vraiment ndenge ni musala ngwezo ke malamu. En tout cas par la grâce de Dieu ça va. Zamba zo sunga en tout cas évolution zali. Évolution zali très bien. Et tonga musala nzambe. Et tonga ça va évolution zali zamba osala grâce. Vraiment évolution ça va. Très bien. Dans une émission grâce à Dieu, mais il y a une question avant la personne de Komaloba. Na vie, quels sont les moments où ils sont puissants dans la vie, où ils sont personnellement grâce à Dieu, comme l'émission grâce à Dieu? Les moments puissants, les moments forts, ils sont tellement ébélés. Vous savez que Moussalo et Nzambe, ils ont facilité. Très bien. Ils ont Moussala Moko, ils ont Nabakumba, ils ont Nabapreuve, il y a forme et Nangounyoso. Alors, maman, oui, ceux qui n'ont pas bandolo, Bamakambo, ils ont puissé, ils ont tellement ébélé.
ebele makasi. Parce que même de naza awa na koloba eza par la grâce de Dieu. Ya on a sepaka na émission parce que total ça bolamu nini ozamba osana via batu. Vraiment ba moment fort eza ebele ozamba salelinga abimisinga, voilà, c'est-à-dire nazaï même empoisonné mais nzamba longisa ngai. Voilà, eza makambo ebele nzamba selinga ba complot mabe mais nzamba longisa nga. Maswe na lobi na détail maman wesh eza tellement ebele mais na pia kanzambe merci parce que aussi langa ebele. Voilà, merci beaucoup, grâce à Dieu. Naibi ko le kana ki tu as eu ya rolo papa susu o nzamba salela ki. Nani na posé question par rapport au ministère na yo. Negomo azotalo lelo peut-être azupen ndanga appel to vocation nzamba bengi. Ya yo zala ndengeni na moi mukuse. Nga appel nanga c'est-à-dire moment na bando sela nzambe nga mona comprendre te. Na préparer kiango te na ibarate. Et même le premier jour nzamba imposanga na boya. Na kima même kokima. C'est-à-dire na bima Kinshasa pona ke Lubumbashi pona kima pele ya nzambe wana. C'est-à-dire mon maman we j'appelle la bien nzambe, c'est-à-dire oro préparer ngote. C'est-à-dire oro tala même Moïse moma ke nzamba otinda préparer ite nzamba imposer. OK ne même Jérémie azo banaza mwana muke nzamba imposer. C'est-à-dire nzamba imposa moto, c'est-à-dire nazaki na ba préparation na ngote j'étais chantre. Mais nzamba eko imposer nga na ba difficulté o ya tainga pona comprendre na zonga na appel na ye. OK. Alors Isaïe na ba moment na zo parce qu'on expliquant on a l'autre émission. Nazaki na ba vision moko na za sportif omoni tout ça ko évoluer na ba quartier c'est trop changer ayo permettre na zo kumoko ya maladie, c'est-à-dire compétition moko na zo choc. Nde na moment na nde nzamba bisinga mena selanga juka na kuti na kati ya musala maladie silati lelo na zo sela nzambe. Grâce à Dieu. Ni no memel bisolelo de la part de l'Éternel au peuple nzamba ko profiter na. Nanga na lobalelo les 5 grands caractéristiques d'un prisonnier satanique. C'est-à-dire au monde maman wesh yana bat musu bazan prisonnier na monde satanique sans que baïba. C'est-à-dire monde à ténèbres ils en a ba forme qui ko détruit vie à mutu azan prisonnier mais moura y baraté. Yana bat musu bazo tambola zo vivre normal mais en prisonnier. On peut permettre atanga? Oui oui. Soko zu Bible otangi Apocalypse bon apesaka verset moko ya mukuse peme aussi Psaume 142 verset 8. Koka David azo bâtir mon âme de salvation afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'écouter quand tu me feras du bien. C'est-à-dire tu comprends un oin de Dieu mais azo senga nzambe bimisanga na kati ya prison. C'est-à-dire oki kozala muto sambela kame diable en prison na yo. C'est-à-dire tout le monde spirituel et na ba réalité ebele. OK. C'est-à-dire monde à ténèbres toko ba diable aza omniprésente. Mais azana ba colite ou ya travail kana bango c'est-à-dire za ba sorcier pour ba memaka information. C'est-à-dire plan ya ennemi nyonso comme sorcier to sorcière to diable eza ko détruire ba vie bato. C'est-à-dire diable a ko détruire peu n'importe qui te. A ko détruire muto azana étoile pe azana avenir. Et dans son profiter ko isa mutu moko. Pendant que vous remarqué trop de combats ba problème, faut comprendre nous en avenir meilleur pour zana bénédiction parce que diable a frappé ici que l'okweza. Alors moment butu to na ba réunion satanique batalaka babito tala non mutu tout le monde y a évolué parce que chaque avenir quartier famille ils en a ba lois établies. C'est-à-dire loi na peut-être ça que muta balate muta botate muta évolué té. So ils en a ba gardien ou ya ba loi baza na bazo landela nani a dépassé limite. C'est-à-dire ba otala ba moni muto ya bandi ko évoluer. C'est-à-dire déjà dans monde a ténèbres ba sali réunion. Babi muto souhaite tiki boue tozo envoûté et kozala bien ta ki ko échapper biso mais pour tout contrôler bien faut tout emprisonner. C'est-à-dire ezana bakam sous sa diable baki ko envoûter mutu na bakam sous associé bako tika mutu pete ba teli esprit moko boye mais comme makana bata une fois ozomona bazomona kyokoki ko échapper bako emprisonner yo.
C'est-à-dire moto a emprisonné, c'est-à-dire un prisonnier alia kana volonté n'était un prisonnier a qui balaté, un prisonnier a qui botaté. Tout moto a en prison a qui changer la mbate a qui ça la fête a qui célébrer, c'est-à-dire aza contrôler dans le monde satanique. Parce que le diable a emprisonné battu belé. C'est-à-dire au monde a qu'à vivre nous marché tous comprendre il y a quoi aux en prison. Imagine que David a bâti mon âme de sa prison. Imaginez un loin de l'éternel, mais on s'est retrouvé à emprisonné quelque part. Et ça, nous sommes emprisonnés, c'est-à-dire qu'il y a moyen d'évoluer dans le domaine du mariage. Et nous sommes emprisonnés, on peut évoluer jamais dans le domaine de bota. Nous sommes emprisonnés, on peut évoluer jamais dans le promo musala. Nous sommes emprisonnés, on peut évoluer jamais dans le domaine peut-être de la croissance. Alors, pour nous découvrir, nous avons quelques signes dans le ça, au quoi bambamo vie dans la normalité. Quels sont les signes? Il y a mon toit là, na kati ya prison. C'est-à-dire, premier signe, mon toit en prison, qu'on remarque, c'est un retard. C'est-à-dire, un prisonnier a zalaka en retard. Imaginez qu'il y a bakangi mutu ba condamné mutu 20 ans, 30 ans. Vous avez ce qui a blimi, da akuti bato ba évoluer. Akuti bato mususu déjà ba sala makambe be na vie. C'est-à-dire, premier signe, mutu a remarqué, ou qu'on remarque, esprit à retard. Yo makamwe zalaka au bandi, mais et si la raté aussi tabi yo zakaka na reta elo komo falo salango lelo mais yo ya salango plus tard yo zo monango normal et ça bana za msusu mona azan esprit na reta mabi toutes choses comprend bien de ce qui aime Dieu le temps c'est le temps de voilà voilà ils attendent ils en retardé moni vie ils en retardé non. Il y a des choses où les losos salango te lobby ça peine impacté. L'âge aussi avance. Ouais. Voilà, liwape okioya. Voilà, merci maman. C'est-à-dire okio taper lioko type âge bon tout tient non maman. Je boutazo un diplôme à 80 ans. Est-ce que c'est normal? Imagine mutu peut-être ça là libala ou bien à 70 ans. Ozomona ils a déjà ébélé. Mutu ça peut être zo musala moko ba peso bureau na 90 ans. O ça nango nini? De vie et en retard. Il faut emprisonner. On doit comprendre ma camnayo. Il y a toujours un retard. Et puis, nous avons ça sous deuxième signe. Deuxième signe, il y a esprit sur place. On doit sentir que Osaka esika moko. Au moins, un prisonnier a toqué 5 ans. Au zongo koute wana. A des n'est en prison place à ça. Jamais. Au moins, mutavandi ou bien andaku 15 ans. 15 ans avant dans l'opango wana boti wana bana bakoli wana. A trouver normal. Ngana yebi lopango biazo babatunga. Un prisonnier a toujours esprit sur place. Ata sali un pas de départ a se retrouver qu'à na case ya départ. Même si musalango azo sala. Même voilà. Avant di kaka, toi yaza wana trouver normal. Merci maman. Voilà. Et marché te eloko ezo simba te banda babalana eloko te avant di kaka. Aïe bate que déjà emprisonné bango yaza ka sur place. Vika moko azane lamba peut-être à celle nango 5 ans. Abinga na bate la bilamba bien. Mais il y a toute maman, est-ce que Moutako Zaka même vie, même forme pendant 5 ans? Et ça, esprit au bakotasko na ignorance, azo bate que déjà ça emprisonné. Voilà. Moutou a emprisonné, c'est-à-dire vine bandaka koza ake a azongia. Ils ont tourné ka kesika moko. Il faut remarquer le qu'on a luka prier tout luka ba salanzam. Il y a une mission zamba tinga pour na ko délivrer bao wana baza emprisonné. C'est une source. Troisième signe, c'est-à-dire qu'on remarque des sous aux emprisonnés, esprit à murmure, c'est-à-dire vie ya ba plainte. C'est-à-dire un prisonnier à se plaindre à kaka. Il y a ça qu'on se plaindre à tout moment. C'est-à-dire mon mutoza en prison à mawe, jamais au ça les locaux. Il y a zelaka ba pesa et ba sungai. Au moninga na katia ba sundolanga ba sala boy pourquoi asa emprisonné. C'est-à-dire mutu asa prisonnier spirituel, c'est-à-dire anaka ko se plaindre. Mutu te la sunga ngate. Mutu te la pesa ngate. Ye penser na yeza pona batu. Mais au moni mutu asa forme ko ça quelque chose. Mais ya ko ça le lote, il faut ba pesa ye pour ça la quelque chose. Faut qu'on remarque directement mutu asa emprisonné dans le monde satanique. Il y aura d'autres signes ou bien on va donner les micros? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui n'en a même atana baksa. Et ça est belé. Et ça na prison sous esprit à erreur. C'est-à-dire un prisonnier à quoi il y a qu'un esprit toujours il y a erreur. Et ça esprit moko très méchant. Oh diable soka la tim toko détruit mariage no moko.
okosala eloko moko boye, c'est-à-dire yo moko, c'est-à-dire eloko moko na souligner pour diable a détruire moto, emprisonner moto, c'est-à-dire la première des choses aibake conscience. Omoni moto osa makambo eza anormal mais a trouvé normal. Omoni moto vine ezo beba mais a trouvé normal. Omoni ma vie moto eza détruit a trouvé normal. Trop des erreurs. C'est-à-dire ba erreur ebele ya zo trouvé normal. C'est-à-dire eza prison moko ekoki kokotisa na kati ba difficulté belé. Omoni esprit erreur et eko baby son mariage na yo mais baby. Omoni esprit erreur eko travail. Eko baby son musala. Omoni mutu aza ko sala tazu musala emo akomika ke no musala na olinga moto omoni pas fingi chef alongwe. Une fois longwe musala conscience ezongi. C'est-à-dire eza ba prison o ezo détruit ba vie à batu ebele. Voilà. Voilà, merci beaucoup le prophète Patrick. Je pense que namoni papa qu'est-ce qui s'est passé? Ndeko beaucoup allé les dans les cas qui mission dernièrement na mon rappel moko ils ont appel ebele ils ont battu ebele ba bengi je crois mi balé msusu na moni bazali banda bazo sengame pour na temps ils étaient alors abenga inga lobby yaza na moi problème azobela, c'est-à-dire abenga la téléphone c'était vers 23h je crois après avoir appuyé na kuti appel na ya insister na yambié alobi santé ezotungisanga naza maladi nanake na ba hôpital partout mais changement ezate. OK. Mais tu expliques comment azosuba na difficulté azolela bi papa suna banyo suba il faut batonyo soba e bakenga nazosuba na papa suna sali même petit besoin il faut mutunyo sonanda quoi comprendre que na osa petit besoin parce que ba pi ezobima papa azolela vraiment ezapende to sambeli na ye na pesa qui est 3 jours prière et puis to sambeli pendant 3 jours kaka na mai na biloko loza musika na obengo place na zate to sambela ka nzamba za capable comme wana. Amen. De alandeli ba prière na 3 jours et puis na yo ki abenga lobi papa en tout cas na senti changement azawa na soki akozwa okopesa ye a témoigner. D'accord. Voilà. Merci beaucoup prophète. Papa malade bandaki ondeni. Avokuta na papa et bana nengeni pokoma ko sala ba petit besoin na difficulté ba pipi na difficulté ba tofina tout et tout wana et banda yone. Bon nga vraiment naza mutu moko natambusa yefi na nga vraiment mabe. Nazaki na vie ba masanga bandumba donc naza ko kipe basité. Moi sinyo sona kuta na ye nazobima na ebe ta dame na ete nazobima na eka ndengo wana. Donc et comment qui pena mabe même na quartier vraiment nazaki mal répété. Oh makamna banda ko sala ezaki pena bien te. Mais ba conseil pe kaka ya batu ke non ba vie oyo ba mikolo ka na quartier nde bazala ke ba vie oyo ozo sala eza bien te oza mobali faut ko luka mwasi moko ozala na ye bovanda na ye osala foyer na yo tala ndenge oza boye obota te yo vi na yo bandumba omona même na lopango chaque jour ba bitumba basi moko boye atina te na ko tomber na fille moko na yebi epete yebi ngate ka nde to kutana na babar wana vraiment atikela nga malade oyo atikela nga wana naza ko kokate donc soki na continue ke ko se soulager donc il faut batu bayoka ke nga na ke ko se soulager ka ndenge papa Patrick Futalobi na kokaki isusu te donc na dépenser bambongo na ba niveau 0 na ke bamboke belé na ke Turquie Afrique du Sud Inde nazuka solution te na mona ki show ezalaki isusu te na komi osenga kutu nzambe azwa molimo na ngai parce que na koma ki bapi ezobima ngai ki mobali na ngai eza lisusu te naye kozwa pe mwasi oyo pena nazali na ide ke navanda na ye place moko toza mwasi pe alingai nga tovandi na biso pe bien mais mwasi azomona kaka tozovanda tozala na ye mais ngai naza na eloko moko boye na kati na nga nazokoka koyebisa ye te ye mpe amoni tosali batemps ebele na ye azokomprendre nga te ti akimi na mokolo moko navandi kaka na otala TV namoni papa Patrick Futa motu moko azotémoigne mpona makambo ya sida ndenge sida esilaki na chaîne na bino ka oyo nga alobi jamais
bapena kena okomeka parce que nzambe batiaka ye na preuve nde nayaki ye papa nabengi ye na telefone tosololi na ye kaka ndenge aexplike wana ayebisaki ngai ke tiaka akondima na yo soki otie kondima yango nde okozwa solution ngai naza na ngai juste molobeli me nzambe nde mopesi na nyonso yo tiaka akondima te tosambeli na papa pendant 3 jours me na minute oyo ndenge nazoloba boye vraiment nazomona yango neti miracle eza déjà miracle donc nazomona yango étrange nazomona yango étrange parce que niveau ya badocteur oyo basimbi ngai nazwi solution te nayo comprendre que un vrai docteur eza nde nzambe. Alléluia, gloire à Dieu. Wana sikondi eza boye bapi na mutu aboyo na wana eza esuti eloko eza lisusu te bapota wana tout ça kosala pipi ndenge naza boye naza sikoyo normal okome osanti pe mwa ndenge pe normal mobali pena ezongi. Gloire au Seigneur. Papa Patrick ozwa qui est le prophète, l'homme de Dieu, tangu obenga ki nini oyo mona kinzamba lobela ki par rapport na enseignement où tu opesa biso sur les prisonnements. Eloko na mona ita onaze ko prier. Alors ponga na ninga osambela mingi mama wesh kaka soki nzamba revelenga. Amen. Facilita kanga pona sambela na ba précision. Di azaye na problème moko nzamba tali singa ya mwasi na emoko. C'est-à-dire mwasi azalaki un peu jalouse. C'est-à-dire azo pekisaye. C'est-à-dire azo mona azo zonga mwa retard, azo mona ye azo kange na babiloko na nini. C'est-à-dire alors aye kusala plan moko pour pouvoir détruire. C'est-à-dire atiaki eloko moko ya ebaite. Aisa soki abimi libanda. C'est-à-dire eloko wana eko compliqué ye. C'est-à-dire eko pese malade ou bien compliqué pour avandaka na ye. Alors tango ake libanda ake kukuta na liso parce que nzamba telsi monde mwasi moko azo travailler pe na monde à ténèbres. C'est-à-dire kokuta na eza lo des esprits o ya takaki. Oh ekangaki. C'est-à-dire ekangaki. Voilà porte ezala qui voilà les termes. Ndeke kozwa. C'est-à-dire kuta na fi moko ya mabe libanda. C'est-à-dire fiana libanda nazomona azui semence na ye. Amemi yango quelque part après ça la kabango et matisa kai na musana na bango basala ka ya kindumba. Voilà des problèmes ezwa ki. Alors le quoi dia moi si déjà fongola i porte nde yango azaki emprisonné. C'est-à-dire ko remarquer na tout moment zé kola la zé komona ba mari de nuit et ba femme de nuit plutôt. Tamona ba femme de nuit bazo combattre azomona ba acte azomona biloko libanda après ni ne bando beba. T'as déjà loko moko ou ezaki déjà na prison satanique mais nzamba bikisi. Amen. Tika na principe nzambe o biso tolobara. Délivrance babatela. Nzamba sali obolam okoti na nzela mwasi ya mabe. Eye moko mwasi alingi o me akesa bisala sala. Koto susu obimi okezo su mwasi o faut protéger musana na nzela kindumba. Nzamba sali ongo. Emsundenge papa zaboe. Elo opé mususu soki nini teme asalika musala o nzambe asaleli. OK ba Inde, OK Afrique du Sud, solution zuite mais à travers la prière solution ezwami. Parce que zaïbi lo ezaki spirituel. O médecin moki physique qui doit retraiter en monter. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu, on arrive à la fin de cette émission. Un numéro de téléphone, contact bazoyo nini, message nini okopé ça pendant quelques secondes pour nabato bazolan. Plus 243 99 94 14 410. OK. Des numéros nanga je peux causer l'afficher na ces écran mutozwango. Et loko moko nazo betela c'était comme ce que souligné maman wesh, c'est-à-dire mutu amesana kate na mabe. Et loko nazo souligné. OK. Ce que remarqué vino ezo marché te lukanza mbebe luka prière. Amen. Eza batebele ba mesana kana mabe. Et aux hommes on wesh via mutu échanger mukolo mutazo boya to azui décision. Amen. Mukolo tali vi na yo zui décision. Et loko esalama. Au moins le quoi toujours prison à vie à ses places. Au vandi vraiment 10 ans 15 ans.
oza kaka locataire, oza na bana, otrouvant normal. Ovandi kaka na même vie, non. Et le konyo sumoni ezo marché te tellement loba. Soit décision luka basala nzambe. Alimero nangeza na mutu so ko benga zamba pesinga grâce wana ya ko sambela to sambela pe y aura des témoignages. Amen. Merci beaucoup. Moi, je crois à cet homme de Dieu, le prophète Patrick. Je crois en son ministère. Vraiment, il est puissamment. Oza un problème, oza un problème, une difficulté. Oza pena baka koleka ondeko azali. So ikuta sida kuta biki. So ikuta maladie à boyeketi ba un des solutions te mais la main de Dieu pendant 3 jours et agir. Bobengi musala nzambe et kozala vraiment malamu mingi. So Christ azongite. Merci papa. Merci aussi l'homme de Dieu. On se retrouve prochainement. Bye. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.